Il n'envoie pas sa parole pour rien. Laisse que cette parole puisse trouver sa place dans ton cœur, dans ton esprit. Que Dieu te parle ce soir. Que Dieu te communique une pensée. Que Dieu résolve un problème dans ton cœur, dans ta vie, dans ta marche avec lui. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort d'un péché. Dieu veut la repentance de tout homme. Donne-nous le pain de ce soir au travers de ta servante. Parle-nous, Seigneur, communique-nous ta pensée, ton ainsi dit le Seigneur pour ce soir. Nous le recevons ainsi. Voilà pourquoi nous confions ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Que ton esprit nous en ce lieu, que ton esprit règne en ce lieu, que ton esprit nous conduise en ce lieu. Au nom puissant de ton Fils, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans la semaine de l'amour divin. Amen. La semaine passée, on a parlé de quoi? La semaine passée, on a parlé de quoi? De la prière. Mais une prière faite sans amour, nous va parler par la beauté. C'est parmi les choses qu'on nous a dit la semaine passée. Dieu n'écoute pas la prière de péché. Prière aux Zambayo Baba, et za o salami, la volonté naïe, la loringue naïe, négalindaka. C'est même notre volonté d'amour vivant. Nous commençons aujourd'hui avec notre maman pasteur, maman patience, et nous accueillons en acclamant notre Dieu. Que Dieu la bénisse. Maintenant donc que ces trois
choses demeurent en vous, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande est la charité. Amen. Et quand tu vas chrétien, tu vas à ma bonne. Et pour ça, tu vas espérer ma candidature. Amen. Tu vas espérer ma candidature. Donc, il doit dire, peut-être il y a des livres où il a dit, à votre école, à mon avis, personne m'a fait pour mettre au pot à 4 églises à Corinthe, dans mon avis, tout a été tout le là-haut est dit les trois choses, voilà, la foi, l'espérance et la charité. La charité, au gouvernement, on peut le voir là, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire l'amour. La charité, au niveau de la réponse, la charité, au niveau de la comme étant l'amour en raison pour Dieu, pour le bien et pour le prochain. Amen. C'est-à-dire qu'au niveau de la réponse, pour la Zambé, pour la l'amour, et puis pour la monnaie, c'est-à-dire que Amen. Comme tu dis que l'amour pour Dieu, la Bible est claire. La Bible est claire. Pourquoi les autres 20 verset 3. Pourquoi ça va? Pourquoi tu vois ça? Les autres 20 verset 3. C'est-à-dire parmi les 10 commandements. C'est-à-dire 20 commandements. Exode 20, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout ça, quand on entend mon code, Nzambe wana oya sala kelelo kokoma mu Kristo. Mpoza na bolingo na Nzambe wana sans intérêt. Nzambe wana ndimaki azwa esika na yo. Po yo lelo pe mama mwana na Nzambe. Asalaki yango au nom de l'amour. Asalaki yango mpona bolingo na yo. Yango Yesu andimaki kokufa na ekulusu. Amen. Yango Yesu andimaki akufa mpona yo. Po ete obe mama mwana na Nzambe. Nayebi te mama na ngai ndeko na ngai. eloko nini oyo bandaka kosala ebandeli oyo ozokoka susu kosala te bolingo ozalaki nango mpona Nzambe na ebandeli na eteba esi na ebandeli ozalaki sese akalobi lelo eza jour ya priere okoya moto ya liboso eloko nini ezomisi yo nsima bolingo na Nzambe na yo ekiti bolingo na Nzambe na yo ekiti ekomi soki oyebi ke yo ka chambre mais okoprefere oya deja culte ebandi bolingo na Nzambe na yo otie wapi bolingo na Nzambe na yo obwaki yango wapi tokebi ke lelo eza mercredi eza mokolo ya priere ifo tomiyeba pe kopika 15 heures tosisa nyonso tozali na yango mpo toya kokumisa Nzambe Nzambe azopesa yo pema na bomoi Nzambe azopesa yo modela oyo ozozela okoki koservir Nzambe wana boyinde amen yangi bande tolobi bolingo pour le bien et comme que les chrétiens tozala droit ya kosala hospitalité tozala droit ya kosala bolamu amen tozala droit ya kosala bolamu tozala droit ya kosala bolamu mpo ndenge toyoka ke balobi soki tozala bolamu awa na se na mokili ndako na biso na yo eza nini eza kotonga yo osalaka bolamu te ndenge kala mingi te tozodeklare lisusu la main de la compassion nayebi te elamba mosusu yo lataka ezokomaka yo lisusu te oprefere oteka mais bomba yango mpo tosunga baorphelin na baveuve amen wana nde ozolakisa bolingo amen wana nde ozolakisa bolingo oyo ozali na yango lisusu tolobi l'amour pour son prochain tomikala nani naza pembeni na yo kala na nani naza pembeni na yo kala na nani naza pembeni na yo moto aza pembeni na yo est-ce yo ezalaka ye amen amen sala moto asima na yo sala moto asima na yo est-ce olikaka ye oyo ozotala sala moto aza sima na yo olikaka ye nayebi te kolinga ye na bolingo mosusu olinga ye kaka etant de créature oyo Nzambe ateli lokola yo amen nalobi te ko olinga ye na makanisi me olinga ye etant de créature lokola yo moninga oyo azali pembeni na yo azali zinga na yo azali lokola yo ifo ozala na bolingo ntango tozalaka na eglise katolobaki moto azali bolingo kosala nini moto azali bolingo kosala nini boyoki moto azali bolingo asala nini ebongo moninga oyo aza pembeni
bolingo nini olakisaka ye, bolingo nini olakisaka ye. Yango wana lelo oyo apôtre Paul azoteya biso azolobela biso les 3 choses oyo ekoki kotemere. Me oyo alobi oyo eza ya motuya ezali bolingo, ezali bolingo. Bolingo mpona Nzambe, bolingo mpona bolamu, bolingo mpona moningo aza pembeni na yo. Tout passera. Nyonso toluka na mokili, tozoluka mosala, tokoti baklasse mpo tozwa badiplome, tozoluka mituka, tozoluka bandako, bilamba, elamba oyo ebimi, eloko oyo ebimi, kabela milaye ebimi, nyonso wana ekoleka. Amen. Nyonso wana ekoleka. Me eloko ekotokotikala na yango eza kaka bolingo. Amen. Eza kaka bolingo. Nyonso ya mokili oyo tozoluka ekotikala. Eza kaka bolingo. Bolingo eza na parmi les 3 choses oyo bazoloba kondima. Mosusu oya na l'église awa kondima esesila na yango, kondima esesila na yango. Koma loba boya loba pa formalité na poko lola nayebisa yo sala na kondima, sala na kondima ke oyo ya sala promesse azali fidèle. Amen. Oyo ya sala promesse azali fidèle. Tango komi mwana Nzambe il faut espérer makambo ya malamu, il faut boyaka ya mabe, il faut boyaka ya mabe. Yo tolingaka ya makambo ya malamu. Amen. Mais zala pe na bolingo, zala na bolingo. Nzambe kutu yo monaka te, oyokaka osantaka ye, olingaka ye. Mais moningo aza pene na yo, olingaka ye lolenge nini, olingaka ye ndenge nini, olingaka ye na balimite. Na poko avant dolala mutu na mutu afukaka. Nzambe na ye liboso na ona poko lelo limbisanga ndenge na tambolaki, na yibaki, na tokaki, na salaki boye. Mais Nzambe wana na bolingo na ye alimbisaka yo, alimbisaka yo. Amoni lokomi moto ya sika, mais boni yo moninga peut-être asala mabe moko ya mokie okangela ekanda. Bolingo eza wapi? Bolingo eza wapi? Bolingo eza place nini? Place wana bolingo eza wapi? Nzambe okuti yozo oyo limbisi yo, amoni okomi lokelamu ya sika lelo lokomi osengi bolimbisi. Apardonne me yo lobi ngai na ye samen. Yango ane bolingo, yango ane bolingo. Moninga sali yo mabe moko boye déranger yo, mais obi ngai na ye samen musika. Yango ane bolingo eza bolingo. Bolingo eza bokote. Soki totemba mama babota mwana sumelo na lidamba okobeta imbata, okobeta imbata atobeti akeya asali nini azongi bebe. Amen. Akeya asali nini azongi bebe mpola nini? Po ozali mama na ye. Amen. Po ozali yaya na ye. Amen. Tozala na casquette wana, tolata eloko wana. Bolingo, bolingo yango tozosenga. Bolingo ozalaki na yango na depuis ekei wapi? Nini oyo elengisi yo? Nini oyo elengisi yo? Nini oyo elengisi yo? Mwina na yo bomani mafuta ya kotia yango epeleza lisusu te. Bolingo nde tozolobela na poko ya lelo. Bolingo ezali lokola moto, bayebaka yango l'amour est une personne. Amen. Soit bolingo lokola moto, bolingo ezali moto, bolingo ezali moto. Zala na bolingo na bona nelobeli na yo, zala na bolingo. Nelobeli na yo bolingo mona ke moto benda azala na bolingo na bato. Bato bakimaka na musika te. Yango wana biso ba chrétien tobengami na yango. Yango te biso ba chrétien tobengami na yango. Tobengami tozala bato ya bolingo. Amen. Toza vraiment tozali obligé tozala na bolingo. Parce que Bible explique tout ce qui est fait d'amour. Oh, nion tozala na bolingo. Rien de Dieu. Oh, nion tozala na bolingo. Et où t'as pas ya Nzambe. Yango na kosenga yo na poko lelo. Koma kozala nion na bolingo. Amen. Ta yeba kosala nion na bolingo. Naza moyebi. Nayebi ke tolandaka 16 heures.
Donc, ça a tout 15 ans, ça a bolingo. Bolingo, ça a pour un Nzambe. Ça a pour un Nzambe qui a bolingo, ils ont manifesté. Bolingo, les deux autres, c'est la pauvre allélo. Nzamba tout, ils ont la bolingo. Bolingo, tous les autres, ils ont la sens oro. Il faut que ça la nuit sur la bolingo. Donc, il faut que ça soit bolingo. Vous parler en langue. Vous parler en langue, vous prier en langue, vous quelqu'un qui yona nzambe, nzambe nazoyo. Mais ce qu'on sait là, vous avez la communauté. Et comme le voit la télé. Amen. Et comme le voit la télé, donc lui le vous avez la prière. Donc prier pendant 1 heure. Ce qu'on a la communauté, prier comme la télé dans la toile nzambe. Prier comme la télé, comme vous déranger nzambe. En gros, on est mis dans la. Est-ce mais simplement, nous doit être la politique. Nous doit être la politique. Pourquoi on doit être la politique? Donc, on dit qu'il y a un mot. Donc, il y a un âme qui pose son âme. Mais là, on va dire qu'il y a deux âmes qui et deux âmes qui ont une division au pôle à Zokoya. Donc, il y a un ennemi. Dans mon thème, c'est Zoka. Naba sibasala ngaba bemingi nani esika olimbisa te yo de nani nzamba lobi boya zala boni boya zali boni basali soki ozali boni bo les joies les mêmes forces pour la prophétie prophète a des caractères après si biso la prophétie mais toujours c'est la ligne accomplissement na yango pour aider mutu qui prophétie na amen mozo c'est prophétie oyo ozana na bolingo te ya ko sana ndenge oza ko atténuer on se retrouve secret les âmes à limité eza na ka mode mota mo glace o sa mo supali na yango amen amen bolingo nde tozo senga ozo ba prophétie ozo ba promesse ezo ko sana te pour bolingo na yo eza na se bolingo na yo eza na se ezokodiminie force ya prophétie wana ekokisama na bomoi na yo amen mitala nga nazoba prophétie nakozwa mosala nakobala nakokende liboso mais ti lelo oselaki wi mais motema na yo eza ndenge nini motema na yo eza ndenge nini yo koma kopona ozopona okapi okona madeso oyo madeso mabe mwana na nzambe asakala bolingo ofungana kaba eske mutala na eketanda naye amen yo nde bapesa thermomètre na otalaka température na baetandambe ya bato mais soki ozala bolingo okipe te soki ozala bolingo yosalaka soki yo bomutu oyo osuli aza na makanima eke abloke yo bolingo oyo olakisi wana ekosala nini ekoneutralize mabe oyo yakisasala yo bolingo wana nde tozosenga bolingo wana nde tozosenga na kozanga bolingo ezokanga niba bien te ata opesingela basika mais soki ozala na bolingo na nga te osui na yo litomba te amen opesi moto boye elamba ya sika mais soki ozala bolingo na ye te eza na moniba amen eza na mokaka osalika mpo bamona yo andi balongana mokuya bamona yo bamona yo kosala kitoko tomonaka bapaye mingi basalaka badon mikolo komi système kaka anniversaire boye eza mopagana akenda orphelina ali ezalaki orphelin amen ye asali na ye mpo mokili monde mais yo fosala yango na bolingo amen amen yo fosala yango na bolingo batie mpo yosala ezala accompagné na bolingo ezala vraiment accompagné na bolingo c'est alors que tobengama bachrétien oyo mpo na bi bachrétien authentique amen bandeko na ngai balobi bolingo eza pasi amen moto azala na bolingo azalaka trop large atosali mabe nalinga koka ezala otuki nga na mwa mokela mbi na suka
na kolinga yo kaka poza lokoza moto oza bateli lokola ngai tala na motema monene ata mabe ye kolongola bolingo ozala kopola moninga te kolongola bolingo ozala kopola moninga te amen kozala na kolongola bolingo te ata balinyatino na lokolo soki mpe balinyatino na galongo limbisangaka koboyanga te mpona nyatino nasali yo pasi amen zala na bolingo bolingo kozala na motema monene bolingo eza lisusu plein de bonté bolingo etondi na bolamu moto aza na bolingo asalaka bolamu sake peut-être batuna ye atina ye bolamu kaka amoni kaka motu moko aza na deteso sala bolamu mesala yango avec amour sala bolamu avec amour bolingo nde tozosenga na kati na eglise j amen bolingo nde tozosenga bolingo nde tosenga te na baloba ebele me tomona bolingo wana bolingo oyo ezala vraiment oyo tomona lokola nde tomona disque naomona ke bolingo ezali amen Amen. bolingo elulaka te l'amour na ozipa ya yo soki lelo yo pamboni nakumisi nzambe nzambe ajifu oza malamu amen mutu na moto azela turu na ye me na bolingo nakosepela lipamboli ya moninga na bolingo nakosepela lipamboli ya moninga po ete balobi lepani siriki encore lelo ya yo lobi ya ngai yo osepeli oyo ya ngai te sikoyo ya yo nga nakosepela na yango nga nakosepela na yango ngai nazaka na bolingo makasi vraiment ngai nazaka na bolingo makasi l'amour ne se vend point amen l'amour ne se vend point mais tokomona yango nde tokomona yango na lelo nde ozalelaka amen elobi teke soki ye aza pembeni ya pasteur ye nde ka pasteur alinga te alingaka mpe na yo mtoka mosika wana amen kobetaka libaku te kobetaka libaku te soki omoni ke pasteur aza na moto oyo kobeta libaku te mokolo bakobenga yo okosala repentance te amen okosala repentance te mais kati lo deja esili osumika amen mama moko takola bana na ye mama tamoni bana 10 bango nyonso bazaka na bana na ye bango nyonso baza bana na ye ote oyo aza mwana mobali te oyo aza mwana mwasi te bango nyonso baza bana na ye lelo moko baza na jif awa papa akosala shwa te kabonaka baoyo atika baoyo peut-être oyebi te aza kotala yo azotala nani azomilobela mwana mokolo akokomprendre te nalingaka ye akosala makapo azosala amen amen koyimayima te te kuna baponana batika ngai te amen amen bolingo ezali na malonete te ngai na frère Rodrigue tosalaka esika moko tozwi mwa mive na biso ya 10 000 naye neti frère Rodrigue nazwi 8 000 nabomi 2 000 eske naza bien naza malonete soki neti frère Rodrigue tozwi 10 000 tokakola 5 000 mabe eza wapi wana nde bolingo parce que frère Rodrigue pasala baproblème oyo ye pasala pe peut-être 5 000 wana ekoresoudre baproblème ebele malonete te eza mabe makasi amen moto asala bolingo na malonete te loba na yo verité sauvaka amen vérité sauvaka moto na bolingo ozaka na vérité pourquoi azala malonete nga moto nalingana na frère don pourquoi azala malonete frère don alakisaka yo frère don ya kokosa te na yo koyimakayimaka te oki frère don
bolingo luka intérêt na ya luka intérêt na ye moko te mutu asala bolingo aluka intérêt na ye mutu asala bolingo aluka intérêt bato nyonso esi ozala te parti de tonja tomoni mutu affaire de vie tomoni affaire de vie tomoni affaire d'homme tomoni affaire de famille esi eza mabe eza mabe eza mabe te bakotika tomutu na mutu asala mokolo na ye soki moninga asi basalaka balobaka nini soki moninga asi basalaka nini sepela pene na bolingo ya solo ye mpenza azalaka mosika bolingo esika ye amen bolingo esilikaka te mutota bolingo esilikaka te makosika te esili mais yo oyo okoki kolala nango ozaka bolingo na ezokele okoki kolala moto azaka bolingo asilika pa okosilika wi meleka amen amen ilamana lati eza yaye mpaka lati eza yaye. L'amour ne soupçonne pas. Amen. L'amour ne soupçonne pas. C'est voilà, l'amour ne soupçonne pas. Tout n'a yé. C'est comme ça qu'on soupçonnait que nous sommes pas. Quand vous avez un bon aïe, papa l'aïe, à toi pour tout aïe. Amen. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Rien qu'à le coller à la bébé, il y a bien qu'à aller. À mon avis, l'amour ne soupçonne pas. Amen. Amen. Nous tous avons soupçonné à nous douter. Mais il faut tout l'année. Nous avons dit non, tout l'année. Pas Isaac. Pas Dieu, il y a gagné ça. Vous voulez dire, pas Isaac, voilà, il y a des gens qui ont été il faut soupçonner. Peut-être que c'est pour moi, mon beau collier, c'est un peu. Non, pour être soupçonné, nous avons donné la bonne soupçonnalité. Amen. Nous avons la bonne niveau. À cette heure, la bonne niveau. Quand il y a le souci, mon niveau a dit celui-ci. Celui mon niveau a dit. C'est là. Nous avons la bonne niveau. Il faut passer une matinée. Nous passons une matinée. Oh, nous avons la bonne niveau. Ça y matinée. Attends, vous parlez. Et comment on a dit tout? N'est-ce pas comment on a dit? Pray, they go on my day. You got that go limbo. So I said, my day. I said, I go limbo. Don't believe it's like a new soul. People believe it's like a new soul. You got that go limbo. What do you want? You know it's like you. Go do it. Go do it. Amen. Then what's that go limbo? What? Amen. L'amour supporte tout. Avec d'ailleurs, on début dernier niveau de vie, dernier niveau de la vie. Ça va être une chose à dire, ça dit. Non, c'est ça. Hein? Nous tous avons besoin de supporter, de finir et supporter un mot. Et comment on est l'unité, et comment on va nous comporter. On a ça dans le niveau, supporter. À supporter même l'injustice. Croyez qu'il faut qu'on fait ça. Amen. Nous tous avons le niveau. Attends, la parole. Et si vous avez un boulot, il y a un bon moment il faut suivre un moment où les gars qui doivent se les gars. On va des mots à tirer à mon lieu. Voilà qui se passe. D'abord, il veut l'oublier.
L'amour ne périt jamais. Amen. Amen. L'amour ne périt jamais. La prophétie, il faut les gagner. La prophétie, il faut la soupe à la boque et on peut voir pour le faire. Pour la vie, pour la vie, pour la vie. La prophétie est aussi là, la boque aussi là, la boque aussi là. Madame fait, on va lui faire un salaire qui est plus là. Maïle au temps qui n'a classe. Il disparaît quand même. Mais au niveau. Amen. Il y a beaucoup de lobby. Il y a trois choses là. Oh, c'est un moutouya. Oh, c'est un moutouya. Les amis boni. Mita, est-ce que va vraiment la boni pour la moninga? La boni pour l'ensemble. La boni pour la cosa bolam. Mita la nan. Mita la. Na poko le leo isayo. Esika moteko ni zaidi ya polika. Comme ça à côté. Salaka boningo. Salaka boningo. Salaka boningo pour la J. Amen. Salaka boningo pour la J. Salaka boningo. Boningo mama na sabi sa te ko za ka polo. Yaki o sana o pa na bisu le to mo te ko za. Nuko za boningo. Mitalana estelai nazalaka vraiment moto ya bolingo babolingo nyonso baenumere esela nasalelaka yango na pokwa lelo milobela nzambe akufelaki ngai ekulusu azalaki bolingo kino na suka moyibi wana atubaki grâce mponza yesu azalaki moto bolingo moyibi wana asala mabe ebele me na suka Yesu akatapokea alibaki na nini ngai na yeye nakombo kwa baya wala ni bolingo zama sipona ngai na yeye ni mitala ese ngai nasamo ya bolingo na libaka nzambe ngai pendela libaka nzambe ya solo na libaka bolingo za pembeni na ngai ese na libaka kosala bolamu na libaka kosala bolamu kwanza mwana atoni na bolingo mitala nani bolingo na yo place ni le pai bolingo na yo kama ya dekeni leo ni bolingo na yo sio na sambe ke amen na poko leo yo sambe bolingo na ngai pona yo eso na sambe bolingo na yo bolingo sambe pona bolinga o ta pembeni na ngai pona ndeko na ngai unataka mtego sana bolingo poko wote papa moko mama moko na kutoa sana bolingo oh mtu atakapotoa hiyo pona wote ni tunataka papa moko wote amen tunasambe tonga moko ifoto sana na bolingo amen tosala na bolingo muninga sali mate reprocher na ndenge ya malamu na avec tout amour na ndenge bosoda te tosala wakati apate ya mate ifo bolingo de bolingo de exprimer kati na biso tokabimiso yebisa nzambe na pokwa lelo nzambe nalingi nazala bolingo ya koleka nalingi nazala na bolingo ya koleka yolobi ete bolingo esevandaka te mais ça c'est foi nzambe nalingi nazala mwana atoni na bolingo nalingi nazala mama atoni na bolingo nalingi nazala ndeko atoni na bolingo nazala na bolingo mpona mosala na yo kolo nazala na bolingo mpona mosala na yo na pokwa yo nazala na bolingo mpona jip senga nzambe apesa yo bolingo alobi ete demandez je vous donnerai senga nzambe atondisa yo na bolingo nzambe atondisa yo na bolingo